Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline nazosala video oyo pona kopartage makambo pona mboka na biso Congo po etelemisa biso na prière bandeko na ngai po koyoka makambo ezoleka na Congo motema ezosala pasi. Toza na confiance ya Nzambe na biso me Nzambe azotinda kaka tobondela. Nzambe azotinda kaka tobondela kaka pona Congo bandeko na nga tobondela nanu po ete topartage makambo ona kopartage lelo na video oyo tobondeli. Na komba tata mwana pe ya molimo santu Nzambe na bomoi Nzambe bikamwa Nzambe nelonga Nzambe mpuntulendo Nzambe bakoko na biso topamboli tokumi biso pona nyonso papa zona lokumu pona souffre de vie toza na ngai na ndeko moko na moko azolanda nga na video okumama na o papa topesi yo merci pona mboka Congo papa tango nyonso papa ozotelemisaka biso kaka kobondela pona mboka na biso kolozwa lokumu netola masanjola mana o mokonzi akokamwa topamboli tokumi biso tonetoli ozwa lokumu lelo lobi pe libere na libelo za Nzambe okotikala Nzambe moko ta kokana akokani pe akotika akokokana lokola yo Nzambe mpuntulendo Nzambe osalaka nyonso pona biso pe ozopesa biso ba promesse kitoko pona mboka na biso Congo papa ozoloba na biso kaka tobondela papa topesi yo merci Seigneur kolo tala ngai mwana papa nazo partager video oyo makambo oyo ematinga na motema na partager na bandeko nyonso oyo bakolandanga na video o papa kolo molimo santu zana nga zape na ndeko moko na moko akolanda video o kolo sala na yo kati na bomo ya ndeko moko na moko topamboli tokumisi tonetoli ozwa na lokumu lelo lobi pe libere na libelo za Nzambe okotikala Nzambe mokonzi na nguya nyonso tokumisi monene na tonetoli Nzambe na bomoi zwa lokumu lelo lobi pe libere na bebisi o nyonso mabe ekoki koderange nga na ntango oyo eza na nguya soki mokete na kombo na Yesu pe na nguya na molimo santu topamboli tokumisi tonetoli nyonso na bondeli na kombo tata mwana pe ya molimo santu nde nalobi amen. Bandeko na ngai napesi bandeko nyonso merci ba o nyonso bolandaka nga ba o nyonso bozolanda ba video nyonso o nazolekisa kati na YouTube oyo Nzambe amona moko na moko po bozotia ba commentaire o bozo comprendre makambo oyo ngai mama Deline nazokoloba na ba video oyo Nzambe atia kati na ngai oyo Nzambe azoloba na nga oyo Nzambe azorevele nga oyo Nzambe azotalisa nga oyo Nzambe pe atalisa nga kala oyo pe nazo comprendre na mwa mayele muke oyo Nzambe atia kati na nga yango nazo partage na bandeko nyonso Nzambe azwa lokumu mpona moko na moko bozolanda nga do tozana bino Nzambe moko po eza na bato mosusu alobi ke nga na moni mama Deline azobungisa bato na olanda su mama Deline te problème te c'est normal po tozana bino Nzambe moko te eza normal merci na bana papa bana Nzambe mpungutulendo bana fumu kimbangu bana fumu yisu merci pona bino nyonso o bozolanda ngo bozo comprendre pamba te bandeko na nga bozo po makambo oyo ko makambo bonzambe ya Nzambe mpungutulendo makambo bonzambe ya kimbangu eza nango facile eza pasi te eza facile mais soko omoni likambo eza nango facile bato bazokoka comprendre yango te eza po baza na molimo santu kati na bango te yango bazokoka comprendre makambo ya fumu yisu te c'est ça donc yango wana nazoloba na bandeko nyonso o bozolanda nga Nzambe mona moko na moko Nzambe azoyoka kolela na biso Nzambe azomona pasi oyo tozolela pona mboka na biso Congo toza na bilaka pona mboka Congo nga première fois Nzambe aloba na nga likamki bokozonga mboka Congo bondelaka pona mboka Congo na yebaka na ngai teke babondelaka pona Congo na bandi kosambela na bosolo na 2002 na 2006 nde Nzambe alobi na nga lokwa na banda kolinga ekolo na nga banyanga te nde bamama biso bakufaka liwe ekotaka vraiment na famille eliaka bato ebele na nda kolinga ekolo na biso te bandeko na nda kolinga kutu banyanga bandoki nga mo banyanga bandoki Nzambe ekoloba na nga alobi na nga Adeline bondelaka pambolaka ngai ndenge obotama na famille wana
koloba su te ke ekolo na eza bandoki ekolo nyonso na mokili okindoki ezali wana nzambe aloba na nga na matoi na nga na 2006 abilanga koregretaka te ndenge obotama na ekolo wana ngai nzambe natiaki yo kuna ozomona nzambe abingami natiaki yo na ekolo na bino wana obotama kuna do nde nabotama mama munyanga papa mundibu doki eza nzambe mutu atiaki ngai kuna nzambe aloba na nga na 2006 ozomona abizangam natiaki yo kuna obotama na ekolo wana kolobaka susu te ke baza bandoki koloba su bongo te et puis sepelaka ndenge obotama congolaise ndenge obotama congolais sepelaka ndenge obotama na Congo sepelaka pambolaka ngai mpona yango bandeko nzoka nde eza ndenge mona Israel oyo loba na se na biso tozala na ese Marie Claire abi mama Deline nga na luka kutu kosala ba recherche te le naoki kaka bana Israel nde biso abi mutu echauffe nga na abi biso kaba oyo abi nga mama Marie Claire mona Israel o bibe lobanga na bi abi mama Deline nakomolenga nga bi naoki kaka esengo kati na nga abi na luka na kokotuna bakesio ebele te do nasepeli kaka mpo nga nazalaka mona Israel c'est ça donc nzoka nde nayebaka te période wana nzambe ayebisi nga lobi sepelaka mpo obotama na Congo pambolaka ngai mpo na yango pambolaka nga mpo na yango bandeko Seigneur ozomona nzambe aloba nzambe mutaloba na nga na matoi na nga na pambolaki mpo na botama na Congo bozomona eloko yango epuis na ekolo oyo nga na botama bingamu na tia yo na ekolo wana ya ndeko nyonso o botama o muluba baluba boyeboye sepelaka pambola nzambe ndenge oza muluba obotama muswahili pambolaka nzambe ndenge oza muswahili nzambe mutatia o na ekolo wana oyo botama nango ko o na botama mutabandundu pambolaka nzambe ezala fier mpo oza mutabandundu eza nzambe mutatiaki yo na ekolo wana bandeko na nga yango ozomona siko importance ya mutu fa ayeba ekolo na ye ayeba origine na ye ayeba yango mpo nzambe mutatiaka biso na bikolo oyo tobotamaka nango bandeko na nga nazo prepare naloba likambo ya bakoko na biso nzinga panzu na moko nino nzambe na bosa nzambe ye nino nzinga panzu musu nino misato to non nzambe sene fongola to comprendre makambo oyo nzinga panzu na nzambe na ngai yo nino na bosa nyo na komango pete bandeko ezaka bato bozo comprendre je crois mamne na loba nzambe mamne na loba bato bo comprendre mais bato moso bo comprendre te désolé mais to lobelango do eza ba oyo ewuti na oya bana Israël oya bana Israël et puis na koloba na binongo ndenge na yebeli yango avant na yeba on a kibomoto boy na yeba ki on a spiritualité bandeko na yeba ki on a spiritualité na yebisa bino bakla na yeba nzinga panzu na o Saint Esprit sunganga avant vidéo o esila funa lobaon po bato msu bo comprendre onte nayebi ke bato botia na bino ba commentaire botia mais bato msu bakota na ba commentaire te Saint Esprit sunganga e ya vraiment panzu nzinga izami ba papa baza misato panzu nzinga na tsako je crois tsako NSA kana na U je crois bongo tsako panzu nzinga na tsako misato bango nde mutu babimisi bana Israël o totangaka na Bible siko eza siko ke papo batu mususu bazana ba clan ya banzinga batu mususu bazana clan ya ba panzu ba mususu bazana ba clan ya bantsaku tsaku wana nde mutu ekimanga makasi Saint Esprit azwa lokumu mpona ngo azongiselinga ngo vraiment nzambe azwa lokumu mpona ngo do pambolaka nzambe na ekolo oyo oyeba obotami epuis tolinga toyeba na nga mpe funa ninga nayeba nini ya clan ya mboka na nga kota bapapa na biso kota bamama na biso bakla eza ndenge nini mpo toza bana Israel
ozomande totanga na Bible bon nzamba kabola bana Israël ba oyo bazabwe ba oyo donc ndenge kaka ezaleli siko ya biso kutu ya Israël o solo donc toyebi epanzana ipari banzinga baza bato baza bato ba politique bato ba makasi na politique ba panzu to banani do to yeba ngo biloko wana nyonso toyeba yango na olobela ngo yango te pana ngena loba boye ekoti kaka po nazoloba ke to pambola ka nzambe nde tozaka ba congolais nzambe na 2006 alobi nanga Deline et puis lero ozobondelaka nyonso tiaka libo Congo na pesaka bondelaka po na mboka na o Congo kabia bon na yebaka nanga te bandeko ke 2006 na yeba te ke babondelaka pe po na ekolo po na mboka Gabioke abinanga po bokozonga Congo bino. Ngabi tozonga Congo alobi oui. Wana 2006 abinanga oui. Bokozonga Congo bino batu oyo bobimaki bokozonga na Congo. Ndalobi nanga ekosalama kaka na génération na bino oyo. Ezatu ko bana na bino to bakoko na bino kaka na génération na bino bokozonga Congo. Abi pambola kanzambe po okozonga Congo. Bokozonga na yo okozonga Congo likamzamba loba na nga yangwana nakamo kingabi tozonga su Congo boye ndenge nini yangwana bandeko nazoko rappeler biso su to bondela kapo na Congo makasi ya nzambe za ba prière na biso bandeko nanga makasi ya nzambe za ba prière za na batu musu bakufa ko po prière ezalaki te na famille po prière ezalaki te makasi ya nzambe za ba prière lero ozobonde ozotambwa na kobanga nzambe okozala epanye na makambo ebele okozala ta mosusu ozotambwa no na kobanga nzambe mais soko ozosambela te bandeko nango okokufa ozomwa po nzambe Bible elobi na biso apesaka biso oyo biso tosengaka ye le tosenga nzambe tia kimia na Kongo nzambe sabo esala boye nzambe akosala oyo biso tozosenga ye yango na mboka na biso Congo ekomi na insécurité moko donc okoki koimagine te mukwana oso na grand senga bi anoninga na kobeta tu na Congo kuna ayisinga lobi bakuluna mboka ngo voma boye osomona bakoma kokata batu macheti sans pitié c'est bon yaya ope bazaki vraiment ki atelemi groupe baya pe babito osuki sabana oyo babi soko meki kaka avant kutu bino bosala bango si bayeli bino modèle bakosasa oke ko benga batu musu bakuluna musu ya quartier mususu baye wana donc eza vraiment pasi donc ozomona donc toyebite likambo ngo na kamwa kaka bila papa asisaka ba crime na tamuke esilaki na yebite so eloni asalaki po ba crime esila omoni malamu kutu boza na mino ta mususu ata bolemuke bolali banzala bolia muke me kimia eleki nyonso me na Congo kimia ezate na moment oyo tozo sekete po na bakuluna esalaka pasi komona bana na biso ndenge babebi kuna bana na biso nde babebi bakomi bakuluna génération mobimbezo ya kobeba siko bazokola nango pe bazokola lelo mona na papa mobimba no benga ye papa pa ko bota mona 22 ans papa mobimba akoko bota mais azana eka kuluna donc c'est grave donc toyebite soki esuka wapi mais toyebi po ete tozana bilaka ya nzamba mpontulendo oazolaka biso pona mboka Congo. Donc makasi ya nzambe po na mboka Congo eza ba prière yango tinda to sambelaka bandeko nanga ne passé na ebisaki bino ke nzambe tozaki na retraite moko na ne passé nde nzambe aki koloba aki koyebisa biso ke aki koyebisa nga lobi ke na Congo kuna ba infiltré bakota ebele surtout na Kinshasa alobi na Kinshasa baza ebele eza na ba Congo eza na Kinshasa ba infiltré baza ebele alobi bakota kala bafanda na bino bazolia na bino bazofanda pe na bandaku na bino mais bozoyeba te ke baza bafiti bandeko nanga doki eza grave likambo wana le nzamba lobaka na ngango elekaka pas même un mois nde tokomi koyoka banungu mobo pe nzamba lobaki ke to sambela po soki tosambeli te guerre makile kotala baki makile kotanga makasi na Kinshasa pe na ba Congo makila ekotanga ebele
oyo alobaka na ngai yango wana yango nalobi sans kotia commentaire. Donc yango wana bandeko na partage ka ngona bandeko nyonso pe to komaki koyoka pe ka après ka ale na partage ki onde to komi pe koyoka ke tala kuna kutu ba kangi ba rebelle bakangi ba rebelle te ba infiltré place boy na mabulu moko kuna boy nde to komi koyoka ngo menzamba alobaki baze ebele bazolia na biso sani moko na Congo wana na Kinshasa bazolia na biso sani moko bazomela na biso bazofanda na bandako na biso me biso tozokanisa bango baza bato na biso me nzoka baza ya biso te bandeko na ngai nde yango wana vraiment eza vraiment ke tosambela makasi po makambo tokomi koyoka na Congo ezosala pasi makasi ba audio bazotinda seko tinda nazoyoka ba audio ya batu sei batu ba enlèvement ekomi na Congo ko imaginer te bazoko enlever batu makasi yango wana nazoko inviter batu bana nzambe to bondelaka pona biso mo pona mboka na biso Congo pe to bondelaka pona bandeko na biso. Na rosa video mona prepara kango pona kolobela likambo ke omona libota to na famille na chaque génération nzamba tsaka soit mutu moko oyo akobondela pona ko batela akobondela pona ko batela quand même libota famille ko batela famille no prepara ka video wana na kolobela ngo yango komona ke na ba famille mususu liwa ezokota na facilité bato bazokufa na facilité po na nyi bato bakufa na facilité po mutu oyo fallait azwa ni babengaka naloba kutu nino oyo fallait abondelaka po na libota aobondela te soit donc ndenge ozala na ozolanda nga lelo oyebi te soit po na yo yango famille na yo ezozalaka na badifficulté soit pona yo yango libota na kotala te ke o baza bandoki bandeko na bota mana bango baza bandoki wana o ya libota na o ebele pe bakoza na bango baza ba victime bapesa bango kindoki ya kopesa mais à cause na yo ozo bondela te yango wana bango moyeba tika kindoki bato bazotika ka kindoki bandeko na nga bazotika kindoki na ndenga mketo ko imaginer te nga dernièrement na lote kindoto na loti ndoto cousin na nga moko boy zambe na loti ndoto cousin na nga zo sola na nga na ndoto ayebisa nga lobi ke puissance ya kindoki elongwe penda nyonso epi na tika ezozanga kaka eloko moko po complètement nazala délivré na kindoki complètement na sepelaki na ndoto makasi malheureusement nakangi yango nyonso mobimba te nakangi ka parti wana na pamboli nzambe pona ngo ozomona yebaki kutu pete ko cousin wana zandoki na yebaki te cousin na zaka na kindoki mazolo bananga to yebite kindoki on se peze conscient na yebite mais nzamba talisa makambo na ndenge na ye nyonso ne lingi lobani ba mabondeli otozo bondela nzambe ba libota na nga longola bandoki babongola mitema batela moko na moko Seigneur oyo azana démon en chair papa yo sala na oyo yo lingi pona ye po bango wana to bondelaka pona bango te ozomona babongola mitema o bazo yokisaka batu pasi to bondelaka pona bango siko yo ozolanda nga ta mususu yo na kobetela bino kala mingi te po bo comprendre po batu musu bolamuka bondelaka pona bandeko na bino bolamuka bondelaka pona bandeko na bino soki eza yo o nzamba tia penda olelaka ye pona libota na osiko bato wana nyonso bakoka kotika kindoki te po yo zobondela pona bango te po yo zobondela pona bango to zolema na nzambe likona bango te mais nzambe akotuna yo nzambe otuna un jour natiaki yo obondelaka pona famille na libota to na oloba famille ezaka te bato oyo botami na bango na oloba bango na video wana ezaka te bato bobimi na bango mama moko te na bana banoko na bana ba mama kulutu na yo baza ba famille na olobelango nzamba tao na famille na opamba te po lelilaka ye likopo na batu wana lelo ta musu bango ka batu bazoloka yo eza problème te ko yo siko soko zo bondela pona bango te bon moi pe batika kindoki eza te moi batika mabe eza te liwale rezo ya ezokota ezobomaka nango bato ezobomaka bato na famille na yo pona ni yo moko nde ozotelema te ozobondela te
tam so yo mona ke zo bonde me mabonde no tam so e mataka na ngote mabonde no tam so e mataka te na ebite pourquoi donc Nzambe asunga biso to bondela po na mboka na biso Kongo pe mabota na biso po Nzamba lobaki na Kongo wana justice ne kosala makala mingi te batu mabe bakozala te na Kongo na lobaki on biso tozonga Kongo batu mabe baozala te soit avant biso tozonga baozala te soit biso pe tozonga tozana na batu mabe après bazate wana nde na yeba te wande na ebite soki ezala avant biso tozonga bien tozonga nano etokuti bango me kala mingi te baozala te soki yo bondelaka po bandeko no babongola mitema bondelaka po bandeko na yo Nzambe asala ngolu abatela bango po le bazobima avant babima babondelaka yo pe le ozobondela na pesi bango na maboko na o Seigneur mabe moko te ekomela bandeko na ngai ekomi ya bandeko na Kinshasa te famille mubimba na bana ba mama na ba cousin na ba cousine na ba neve ba nièce ba nini famille élargie pe famille restante pesa ka na maboko ya Nzambe bandeko na nga pesa ka na maboko ya Nzambe Nzamba batela po makambo o ezoleka na Congo na otela bino ba audio na otela bino ba audio je crois que mingi pesi bozwi de ba audio ngo ezebele awa na otiaka ona koyiko tia ezebele banlèvement ezosalama makasi oyo ya ndenga mukete bazoboma batu bazokata batu bazoboma batu ozomona do yango wana bandeko tobondelaka mpona mabota na biso epuis bango mpe toyebisa bango babondelaka na obetela bino mwa lisolo moko boye nazalaka kosolola moko mosusu eleka na mwa baperiode ba 2020 wana le bazokooblige bato balata bamaske na Congo wana na ba 2020 wana après nga siko tozalaki kosolola na ndeko na nga na telefone tobandeki kosolola na ndeko na nga na telefone le tozosolola na telefone tozosolola biso tozosolola tondo partage ka na yebi te so nini me tozosolola kaka nde mbala moko nokai ka agangi abeli komba mobali na ye nini mbala moko ale mobali na explique baoya bia pwani ogangi kutu nakanisi so likambo nini yango ya grave oyo ogangi modele wana opasolinga motema na nga boye kana tuni nini yango atangi nga komba mobali na biye te agangi kuna azaki kuna azolanda telefone agangi makasi nga siko na bangi nakanisi soki nini ali azoloba na nga so makambo nini nango na nga bi alobi nini nango agangi nini nda alobi na nga azoyebisa nga ke garso moko boye babeti ka masasi po aboyi kolata maske ale polisi abeti ye masasi garso na kwesi pasi akufi yango azoyoka grave yango nga nayebisi bongo eza grave te likolo kaka ya mutu alati maske te polisi abeti ye masasi akufi eza grave alobi na nga ndeko na nga na bi na nga ya de omoni ko makambo ezoleka na mokili oyo mitema ezoswaka biso mais tozoyebisa bango babondelaka avobima na ntongo abi na nga yo ozondima ke mwana mobali oyo soki azalaki kotambola na obanga Nzambe avabima na ntongo afukami abi Nzambe napesi journée na nga na maboko na obatela ngai est-ce que masasi na police na nga obete masasi likoloka ya masque nyonso na po alingi kobondela te abimaki bongo sanki abondela yango bazokufa bongo siko biso toyoka mitema pasi po balingi kobondela te ebi mbamona fandi nie mutu echauffe nga na bina pesa ye raison to na pesa ye tort lolenge alobi ke doki pasi oyo ayoki wana alingi koyoka makasi te po esali pasi na motema nde babomi garçon wana likolo kaka ya maske ya pamba alataki te po abi garçon na so abondelaki mbe maske ninga ezo ete bandeko na nga combien de fois tobima na banzela accident pende ninga esalama mais esalami te po nini obondelaki opesaki journée na ona maboko ya Nzambe aépargne na accident ozomona combien de fois eloko wana ndeko na nga na loba etikala nga emona mutu etikala nga na mutu
omona makamdi bato bazo kufa baotinda ba video mususu ba mutatindelo otali video wana ta mususu omona ngana bi pardon et yo matanga attention na tinda no c'est Angèle essaie pele bozo na video obotala comme ça boye bisanga likamni eza na kati wana nazada na idée comme ça les notala ngo po na tala ngo bien ozomona po foto tala kapé biloko wana to yeba ke soki ezaki ke ba video ote makamsu to ngato kana na matoi na mso to ngato ndimate mais ba video bazo lakisa mutu pe bazo kate bateni na monoko bazo kate vivant po nini bazoye soki mutema ndenge ezobeta musu jeune fille ya 18 ya ba 18 ans so na PC âge ba 18 ans balingi bazoye ba organe bafandisi ye wana bazwi libanga mo batie na mutubu ale babeti soki nzete moko batui libaya batie na mutu ale bazwi libanga babeti pa na mutu pa ando sala kufa babandi bafandisi basali ke akufa te po basali ebongo po apede déjà mémoire po le banda kokata ye ayo capacité ozomona bandeko nanga nzambe ako permettre tamsu liwa ya mutu pe mais liwa pe ya ba forme na bien sûr mona nzambe pa ko kufa bonso itan na ekoki mais na temps otozali bandeko nanga eza makambo ko monguna satana et puis nzambe na bana o ba otambo na kobanga epe bazobondela nzamba azobundela bango na pe ndio kusabino ba audio po boyeba ke nzamba azali nzambe azali to bondelaka po eza pasi koyoka ke mutu yo yebi to connaissance moko yo yebi akufi liwa moko bakati ye en tout cas vraiment soko kanisika koyoka pasi mais so oyoki no kabela kina ye a souffrir na maladie ti akufi magenyo seza liwa mais ezoza baliwa moko kitoko te koyoka ke atala babomaka ye boye oyoka pasi moko boye na kati ya mitema do yango so na pesi bino exemple oyo engelo bakake foto bondela kapona mabota na biso pona mabota na biso Kinshasa et Congo nyonso eza na ekomi na insécurité makasi et puis na koyebisa bino est-ce que nzamba ebi makambo te nzamba ebi te nzambe o ayebisaki nga ke bafiti bainfite baza ebele na Congo to la na bango kuna na Congo to bondela poso to bondeli te makile etanga ebele na Congo est-ce que nzambe wana azomona ngo te azomona nde bazoko enlever bato amona te aomona mais soki azotika ngo atiyebi ti pourquoi azotika ngo po tomona pe ake mabe ekomi ebele tokomi na suka nzambe aza na posa Congo ko ekoma na suka po toyeba ye nzambe kimbangu poto yeba ye bandeko nanga poto yeba ye nzambe solo kolo Yesu to yeba ye nzamba mpungutu lendo to yeba ye yango moni azotika biso tokoma na suka mabe ekomi ya sorti nyonso na Congo basi na basi bakomi kolingana na ndenga mukete bandeko nanga mibali na ndenga mukete na Congo wana bakulu na kokata batu machete na ndenga mukete siko ba enlèvement o bakomi ko enlever batu ko boma batu OK natia ba audio po boyebinga aloba mingi poso na landika ko loba to na olobebele natia ba audio to yoka to za na idée makambo ezoleka na Kongo na bungisi audio moko boye wana batindaki ngai balobi ke soki omati na taxi pardon bolimbisi balobi ezokipe te ezala ba moto bazoko enlever bato ezala ozwi na moto matina moto ba enlever yo ezala na ba ketch ezala na ba camion mo babenga so be esprit de vie ezala soki nani ezokipe te misusu nazaki na ngwana balobi ko bazali na camion munene so na moni yango atale na sala so mambo oyo na rotela binongo bazali na camion munene sko lokola bayoki ke na ba ketch na ba taxi bazoko ko enlevaka batu ya ngwana babite azwa na camion munene bazwi ba camion munene bato ebele na kati papa bakoma ka bazoke na nzela nde ba chauffeur akoma kolobo ba poisson donc na mukuse balobaki ke ba poisson moni chauffeur azoso aka na téléphone na chambre poisson ba poisson na chambre froide wana ba poisson ezebele
ou bien ba poulet bien ba poisson de ba poisson eza basi ba poulet eza mibali donc wana azopesa ke na voyage oyo nazokende boye na memi mingi basi so epe alobi ke na memi mingi mibali do bayebi soit so baa na besoin basi mingi to besoin mibali mingi bayebi ke alobi bapoulet baza ebele donc tozwa nini wana to bapoisson baza ebele so omoni kaka chauffeur azosolola bapoulet bapoisson bokeba bozwa deya mayele moko wana bamemi ebele mbala moko le bazokende ale moko azalaki wana alobi ke bokita ngai awa po nakita na nga awa mbamo babi okita te alinga tiaka matata boye pa babimisa mbeli pa bachuba ye bamisu bayimba telema bakomprendre ke banleve bango basala boye pa bambele ebimi nduka ebimi nzoka nde 4 personnes bazalaki wana parmi fulu wana bakotaki na camion monene wana baza na babi na mobolala wana balali wana mbamo bazwizwi barido oyo ezala so ndeni na wana batietie barido na bavitre mbamoko ale bakenda na bango moko oyo abikaki nde atémoignaki na bosani soki abimela ndenge nini bon de toute façon toza na misusu awa oyo nazotiela bino nzambe azala na biso vraimen tobondelaka mpona mboka na biso eza pasi koyoka makambo boye mitema pasi tobondelaka mpona mboka na biso mpe mpona bandeko na biso bamabota na biso si nalobi wana bozela natia baaudio ndambu oyo nabongisi toyoka makambo oyo ezoleka kuna totia oyo nakoki kotia misusu totia ata nsima we baaudio yango bozela nabongisaki yango deja mwa ndambu oyo naotia lokola nalobi deja esali combien minutes 31 minutes nzambe na ngai donc bandeko tozwa temps na biso tolanda video oyo moko oyo eza ya 1h33 minutes wapi yango bozala naluka na video ya 1h33 minutes 1h34 oyo natia na oyo toyoka. Bonjour groupe awa na miniti toloba menkao ezokoma tombe na maboka ba mobondo FARDC kutaza wana basoda me bakozokoka te masasi ezobetama na ndenge moko ya grave oyo audio na tindi eza top secret meboka bola ba message motuka munene euti kote ya bandundu kuna ebimi ekomi wana batelemisi yango bakitisi bato nyonso bazalaki wana na kati ya mutuka batiki kaka mwasi azemi na papa moko mokolo na chauffeur babomi tule bato bayebisi chauffeur na papa mokolo na mwasi azemi longo akende chauffeur alongo akomi na kimbantseka awa akoti mutuka na kambi na parking oyo eza na face agence apemi wana aye na komi napesa rapport bakangi so chauffeur wana batie na kasho pona nini aye komema message ya ndenge wana fale ye pa kufa na bato wana ye abiki ndenge nini meme nkawawa masasi ezobetama na ndenge moke te ezoriske ti pokwa bamobondo bazwi me nkawa mobimba alors na pokwa soki moto olali oyoki babeteli yo porte kofongola ndako te ata oyoki na voi leki na oyo ya mama na oyo ya tata no kofongola te po baprepare ekipe moko ya bamilisi moko grave aba banoya na kombo ya batata na ya bandeko azobelela yo vraiment message wana etambola donc oyo natia yango bandeko na nga donc nga eza bamessage oyo nazwi yango sika donc eza makambo oyo nakomba mobondo kuna yoki yango kaka quelque jour kala ye nakoma yoka bamessage oyo donc bato yango baobenga bango bamobondo baobenga bango bamobondo bango nde bazosasa bayanke mpenza bazosasa na Kongo wana donc nzambe asunga biso asunga makasi po soki te eza pasi baobenga bango bamobondo bazoboma bato donc eza vraiment sérieux makasi tobondela nzambe asunga totia mosusu mpona totia nanu oyo ya 1h51 bozala na luka yango 1h51 minutes wapi yango nayebi te so elobi nini toyoka. Le groupe nazwi message outi pa ya bandeko balobi na groupe il faut bosignale
mikolo moto ameka kobima te mpo avoyage na nzela bandundu. Nzela bandundu ekomi suspect. Alors mpe mikolo oyo kobimabima pamba na libanda te, botia bapo na ndako. Alors en autre bosoma bamachete botia na bandako parce que eza na opération moko boye bapropose basala bakotela bato na bandako mpona kokatakata. Mais il faut bozala na défense, bokanga ndako bien, botia système ya nzete ndenge Roger Binda malakisaki biso. Botia bapo na bandako, en tout cas fait beaucoup d'attention. So moto azoganga libanda ke babomi ngai bobima te, wana bacriminel. Organiser un plan bien organisé. Un plan wana bazo organiser pour basala mikolo oyo. Bosala keba bana 18h 19h mwana za bazana kata lopango. Alors yo moto sala mosala butu, so butu eyindi olala ka kuna na place mosala na ekenga. En tout cas tolingi te to ya kozwa ku na groupe pe na mbuka mobimba bosignale bopanza message partout otindela ngango na bato kaka pe ya sécurité, mais bopanza message oyo na bafamille na bato baza na groupe te. Merci. Fuma bwala. Donc toyoki donc oyebisa mpenza ke bafamille tozobondela mpona bango mo mpe babondelaka avant babima babondela biso mpe tobondelaka mpona bandeko na biso mpona mabota na biso epuis koyebisa bango mpe ke eza te kozobondela lokwa nazobondele nabima na nga butu na mitika nga nazobondela na nga atoyoki kuna nzambe asungaka pardon l'essentiel boyoki audio nzambe asunga biso tobondela vraiment makasi mpona Congo. Eza pasi koyoka makambo boye bandeko nange, eza pasi makasi o mse moka bi mama Deline na Congo tozobongisa tokende makambo boye siko tokendeni, mais tomitungisa mate nzambe aza na contrôle ya nyonso. Nzambe aza na contrôle ya nyonso bandeko na ngai, mais biso lokola ye azosenga biso tobondela kaka mpona Congo, tobondela kaka natia susu audio moko na ngena tia me eza na telefone ona o filmer awa eza ya mwana na biso alotaki ndoto ke aza mwana o abotami na ye awa ayebi kutu nini te Lubumbashi te na otela bino ta sima soki na sali video mo na otango sima alobi pa likambo ke bazoyebisa guerre ezoya na Lubumbashi, bokeba na Lubumbashi guerre ezokoya na otela bino audio mpo boyoka yango original na mongongo na ye moko na ndenge na ndenge azoloba ya Lubumbashi yango donc okamwa ayebi ata Lubumbashi te mais azotanga bakombo wana. Donc nzambe asunga vraiment toyoki totia audio mosusu na luka na ba audio oyo eza miniti muke totia nanu oyo ya 3 minutes 3 minutes 4 wapango wa 3 minutes koza wapi ya totia yango bandeko na nga bandeko ya groupe soko moni likambo ezo likambo kafu kopartage yango baninga tu bazala mayele. Foto oyo natindeli bino foto oyo ya mwa mobali oyo botala e bien bokange susu foto bien parmi bato baza ko enlever bato bazo kidnapper bato baboma bato mwana mobali oyo ye pe aza na kati. Donc mwana mobali oyo paza na kati en tout cas yenda azoboma bato makasi. Donc bapandi déjà photo na ye na ba réseaux sociaux tout biso bato batinga mutatine nga photo oyo eza mwana mwasi aza policier, mwana mwasi ndaza policier yenda tindeli nga photo oyo. En tout cas garçon oyo azotelema na ba arrêt de bus na ba moto na ba bar na mituka. Donc soki omoni ye place oyo telemi soko omoni ye en tout cas belela la police, signaler la police nde
ekozwa mwana mobali oyo donc azotelimisa bana basi azoya na lisolo azolinga bana basi donc azokomata na bamoto kokanga batu na mituka bakomitaire bayas baesprit de vie ba 207 ozokomprendre ti batransco baza partout mwana mobali oyo baza partout donc soki aye soki omoni ye soki omoni mwana mobali oyo en tout cas signaler la police la police ekokanga mwana mobali oyo parmi bato bazoboma bato babenga bato bamobondo parmi oyo baza koenleve bato mwana mobali oyo ye paza na kati donc ye paza chauffeur azoza na babar na barre de bis azoya na lisolo mo beso amoni mo mwasi kitoko abandi kodrage yo alinga yo amemi yo aki abomi yo en tout cas bandeko na nga donc tosala attention avant kobima fo kobondela mutu kozokota moto ozokota place ozokende en tout cas nzambe abomba biso nyonso na makila na yesu mutu oyo aza danger yango na lancele bino message oyo bino pe bo garder te bo partager yango na ba ami na bino tout ya WhatsApp ozo comprendre natindeli bino photo oyo groupe na ngai groupe ya libota donc natindeli bino image oyo bomona mwana mobali oyo ezala basi ezala mibali bomona ye donc tomikeba mokito okoma daa na suka donc tande bazoboma biso lokola banyama tande tozokende lokwa basoso donc mwana mobali aza dangereux suka c'est bon napesi bino merci ebele nzambe azwa lokumu quand même mpe bato ya Kinshasa basaliseli bagroupe WhatsApp bakomi mpe kopartage makambo ebebi biso toloba na bayoutube lokwa bazala na problème mpe ya bareseau kuna donc ya bamega donc bazalaka vraiment informé makasi te nde biso toyeba makambo yango mpe bayeba te mais à travers WhatsApp nde bazotinda ba audio ezosala quand même kitoko bazokoalerte bato mpona likambo oyo naototia sikoyo mpona mwa mobali oyo bangai na confirme yango te omona mokili mutu mpa koki kobebisaka réputation ya mutu naza mo contre biloko boye foto ya mutu ye bokeba na ye aza boye mutu musu bakobebisaka réputation na ye mutu ka alinga sala ye mabe azwi ka foto pa panzi alobi botala ye aza parmi babomobondo wana ozomona donc mais na confirmé te ke ezake ye aza pe mwa mbali oke aza parmi ba mobondo pardon bolimbis ke aza parmi ba mobondo donc et a une importance te mwa mbali ngo ye o balobi et a vraiment une importance makasi te donc il faut baza ebele soki ye pe aza parmi bato o bazo ko enlever bato toyebi te mais biloko msu mutu akoki kotia pe ka po abebisa réputation ya mutu po a faire ko asala mutu mabe yeyo oba oloba mo balongo ye oba lobi ke aza parmi bato o bazo ko enlever bato kotala eboye okoki ko imaginer te mais mokina ebite so bazuli photo na ye wapi to ebite donc ndenge toyoki wana oyo balobi siko totia video oyo na tika siko na ba video mibale awa eza mwa mukie milai meza vraiment important toyo kango na ebite fo na tsango na deuxième vidéo na kata oyo na tia video msu boyoka makambo oyo esala meli bandeko na biso oyo sikoyo bazalaki kuna babimi osko bazalaki kuna babimi boza pardon na calculer minutes yango esa combien de minutes esa combien minutes oyo eza déjà 28 minutes donc on a vidéo sous deuxième vidéo to tika non oyo to ke na deuxième vidéo on a tellement wana numéro 2 de otali vidéo otala pe wana vraiment batu boza vraiment mon otali vidéo otali wana te na ebité pourquoi donc wana eza vraiment ba makambo moko to yoka penda batu oyo siko banleve bango o banleve bango nde ba yesiko ko zonga baye kozonga makamni bamoni makamni ni eleki nazotiela bino na deuxième vidéo nzamba mona bino kimia na kombo na Yesu Masia eza na moko na moko.